musala nini oya lobela fali vérité que non New Arena on est tondate za vide ken pena loba yango que musala o Zakari baba sa bande ko sa bite awa sali non te tondi ken pena sala yango ken pena na zone sa onano tangu musique na biso ba ivoirien ba nigérien ba ko dominer biso a ba P-Square ba ya bazo beta ko sakana te fala zala ba maintenant yo zo na télévision ko loba non faire rigolo tanze moné misa tout na pays d'Afrique et banité monte ko se tromper ko loba makambo e ba te puis journaliste o ya mbio afana na Yoville et place o ba congolais ba retro ba bar wana place ba musique ya ba congolais tout e betaka yo loba ke musique a faire rigolo en Afrique ici le betaka te est-ce mutu no vomezo sala yé moko ba pese faux billet ba kangaye ba che entouré na bamboa ayebi yangoti ba ro beba na ana banana boduka pona ni pona makamba billet pona makamba billet amanka edi badi ata pona ni pona makamba billet ken piana ndenga za oloba ke Zakari ba basa ndeko ko bomba te yé aya ko loba vérité so ken piana bana aya ko loba vérité lelo ba beta concert na U Arena o fala beta ex Bercy depuis concert on est bêtement ken piana zalaka wana étant que journaliste plutôt ken piana zalaka wana azalaka wana vraiment na poto ayela biso ba image nini o ken piana tana film na film sorti boza na guerre yo na Mark House o kotsa kombo ya mama fait répondre ni na kati monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Voilà, merci beaucoup. Ça c'est Bossolo la musique. Bienvenue dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. On a le bagavité sur avec votre humble serviteur héritier Ibula Mouya Kanabango Nyoso. Avant la bande vraiment na pesimbote na mave chiongo mutetela ya solo maman na Hardy, pourquoi pas mon vieux Mesmi Benazo, Motema Eliane Benazo. Merci beaucoup Ambutamouni, Bakoko ya Lunda, pourquoi pas mon vieux Vastu depuis les États-Unis, pourquoi pas maman Isabelle, maman sociale. Pourquoi pas Pascal Mora Banona depuis Québec ou au Canada, en tout cas, plutôt. Je dis encore merci à Drisha Motomètre Bebazibé, Bachafouin Omonango, Mokonzambo, le tout puissant champion depuis La Rochelle. Merci beaucoup à coach Emmanuel Kalonji. Pourquoi pas maman Fanta Fofana, maman présidente. Bibi Chouma plutôt. Motema Cédric et Mathieu, on appelle Sibino Bambote, Naomi la perle noire. Même morale toujours babi papi lisoi on appelle ça bambote vraiment en tout cas nga héritier Ibula on appelle ça bambote pas maman Rosette la fleur d'Ambou Sandra ngata maman na petit Brown Junior et Broly dis match maboko na nga ngo pembe na tomboli pona koloba ba vérité makambo eza kolega na musique ken piana sirlement makambo alobi na mission o asaleza ya solo to ba bêtise o abimisa za ba vérité ayela biso ba preuve to tena pièce contre pièce au moni ma musique yo toza ko loba toza ko boya batu ba kota na ba vie privée ya batu ko kota ba vie privée ya ba artiste za mabe parce que comme on a ken piana ko telema na émission nga telema za ko loba ba vérité aucun piana za ko loba alobi bien alobi que vient na biso Zakari baba baswe tanga bande ko sala musala na e o ya ki journalisme. À partir à Poto, on a comme plutôt pas l'émission plutôt, on a Poutouville. Au biso tout au bandé kotala. So tu vois Robert concert au banda wera depuis flat, tu vois Zoya na stade et plutôt na salle place au Robert concert. Tu vois wera son na balance. Ndengani ba combattre ba activité na Poto za ko lega ndengani. To bandé ko zoyango. Et place au ba vérité et monanité. Zakari a bandé ko loba. Vient à biso Zak la bandère au pèse à peine à précision sire que l'artiste va sali boy bazoni si ba lobby boy yes iko ken piano ndenga za oloba ke Zakari ba basa bandère ko bomba te ye aya ko loba vérité so ken piano ba aya ko loba vérité lelo ba beta concert na U Arena o fala beta ex Bercy depuis concert on est bêtement ken piano zalaka wana étant que journaliste plutôt ken piana zalaka wana
azalaka wana vraiment na poto ayela biso ba image nini oken pe na tana film na film ba image nini image kuto babuaka ye moko ken piana na concert wana acha yango tachaka ba photo ndenge bat bayana kata salle asala nini ye ken piana musala nini oya lobela fali vérité que non nyo arena wana tonda te zaka vide ken piana loba yango ke musala o Zakari baba savande ko sa bite awa salle non te tondi ken piana sala yango ye moko no ba pese phobie bakanga ye ba che entouré na bamboa ayebi yango ti ba o beba na ana banana boduka pona ni pona makamba biye pona makamba biye amanka edi badi ata pona ni pona makamba biye ken piana soki lelo ozwa na télévision zoko loba balokuta que faire gola nenga za na concert nzembo na ata moko te na 3 pays Afrique etikala robeta te ken piana on se distrait tant on loba gona posa culture congolaise et kendelia congolaise ke liboso est-ce que loba bêtise loba contre faire gola biso to sala ba analyse to loba bosolo na musique on dit bien de Fally Ipupa to bomba te to loba rien que la vérité maintenant on zo na télévision on loba non faire gola tanze moné misa tout na pays d'Afrique et banité monte go se tromper on loba marambo ba te puis journaliste o yambio afana na Yoville et place au ba congolais ba trop baba wana place la musique ya ba congolais tout est betaka yo loba ke musique a faire go en Afrique ici le betaka te est-ce mutu no vomezo sala na ba bêtises zo loba na télévision toyaka to sunga ba musique c'est pour ba tende liboso non toyaka loba ba n'importe quoi na comme ba artiste yo yebisa biso yela biso ba image to tene na pièce contre pièce to tu comme na faire outi ko beta na Côte d'Ivoire to moni ba image ya Côte d'Ivoire bobi misela biso ba image ya eu arena ya ex-Bercy bo tia ngo na télévision ça fait déjà une année ba image on le karaté bo tia extrait bo tia ngo du début jusqu'à la fin totale yo journaliste investigation lo ba vérité au CP la rapport fala tombola drapeau mboka 8 boité dika pa tombola drapeau ya mboka faire pas tombola drapeau mboka bo surnommant artiste mboka soko za vraiment vrai journaliste pourquoi bo surnommant faire artiste mboka sorti boza na guerre yo na Mark House au côté sa combo ya maman faire répondre na kati koloba te maman na faire balongola na Kinshasa pona Kindumba est-ce que Makizembe maramolo ba na télévision au moins maramoto salara oyo toroko toza ba parents to ba responsable toroko lara to maraba mandefa pembe ba image oyo ko rattrapera biso bana na biso ba kotalara ba image oyo soko za vraiment un bon journaliste Ken Piana yela biso ba image na émission na moko sali na commentaire na se bato ba komi ba bi ke bo bimisela biso ba vidéo ya ex-Bercy boche yango na chaîne na totala yango na chaîne totala yango tango zolo bate Fally Ipupa okuta musique congolais par terre na se Ken Piana na zongisa onani tango musique na biso ba ivoirien ba nigérien ba ko dominer biso ba P Square ba ya bazo beta ko sakana te Fally azala wapi Fally azala wapi azala wapi pona tombola drapeau est-ce que tu as une histoire to bossa na te tango lo ba musique a fallait beta na monde entier zonga pe simati zonga sima musique na biso beta na communauté congolaise to bossa na yango te e beta na communauté congolaise depuis fala banda musique to mona place mo ta beta concert ba mindele plein oh yé moko ba ke produire sauf ba festival boy bisabiso boy bisabiso bona ba image to mona na gorgé boy bisabiso to mona mais comment ko ya ko insulter artiste ka boye vaguement zoro ba n'importe quoi bango bazalaka wapi tant ba nigérien ba ye ba dominer biso awa musique na ba ko beta partout et comme ko beta partout c'est pour cela mon bina filé tant aya bimisa album abimisi nzembo na ye bina filé abouaki ba DJ congolais presque pona nini po musique ezonga ko beta na ba boîte to koma ko déclarer ana ba mission
ya ba dimanche ya ba samedi tozo déclarer pour na ba DJ ko benda ba matoi bo betaka pe musique ya mboka bo tika ko betaka musique ya étranger comme na ba boîte bo bosani makambo wana bato ba bunda campagne na ba bosani lolo ba makamba fali olo ba makamba fali ka bongo poani parce que tous les artistes ba tombola drapeau ya mboka y compris génération 5e génération na ba vieux ba Weranson ba Jibem pia na bango tout nana yebi yango te. Mais tant que toi tu viens à la télé, aux aroloba makamwana nyonso bat baroti que l'espace temps, baroti que l'espace pour la nini. Faire gola à salayo nini. Tanga komba faire gola bien. Ko tanga komba de musicien, otanga komba mo boyo ba tena musicien mboka tanga komba faire. Soko za na problème na marque house bo kende, bo salayo na marque house. Ko tsaka kombo ya faire ga boté le roi lipa na nguba. Faire moninga na hotel, il faut du respect. N'engo respecter Fally Ipupa, on a droit à un maximum de respect. Il y a respecter Ferregola. Ah, toi on a beau solo la musique, tu liara mbonga mutute. Tu lobara toujours la vérité. Tu moni que mutu mora ko loba mabe, ya leader mo biso pe to royelo na nenga mabe parce que oza beau solo. Ken piana zanani. Azanani yo ninga ba clash. Olinga ba clash kotate. Est-ce que Fally Ipupa tinda rosa ba bêtise au sala? Preuve net to mona yango. Fally Ipupa ye moko loba yango na tinda ka mutu ta finyela nga mutu. Pour intérêt sur la musique na ngebeta parce que Fally moko loba yango na be mission et pas loba yango na poser ba porter parole te pour solo na za Fally musique na ngeza ko tekama eza pour na porter parole te. Mais siko yo makambo loba eza rapport ba wario ba soutenir yo ba booster chaîne na yo ne bazo booster ne ba booster ba vie na yo pour sepelisa bango pour refinga rabat faire gola aza moninga na to kotanga kombo ya mama na faire bongo te tango yo ba ke musique ya faire obite na Afrique du Sud ba beta raka Fally Ipupa to zongati na Nigérien awa wana pièce contre pièce pour te tenir bien yo lobi na Afrique du Sud na boîte to monité mais Fally Ipupa na kata boîte na Douala ba beta chekele pete biso zai na kati ba beta tucheze biso zai na kati batu bazona ba champagne Fally Ipupa ye moko telemi azo ka chekele nini tucheze biso zala ki pièce contre pièce yango wana ti ah bo solo na musique to bomba te to ko loba vérité. Yo la biso pièce contre pièce, la ti sa biso ba on a fait ici ba beta nzemba ya Fally ba beta ra ferité. Tinde la biso to mona. Comment ozo moi tant moko ya ko manka ka ba artiste boy vaguement. Ya ko manka zo ko ta tina vie privée. Fala lo bango clairement moto ko kota na vie privée na ye. Ya bana na ye, ya bandeko na ye a omo na ye. Aloba yango azaka clair. Mais si on ken piano zo kota na vie privée. Ya koloba mabe ya maman Marie Makiesi. Aye la biso image ya papa wana et plus maman Marie Makiesi abandeko ko kofanda. Na hotel o abandeko ko kota. Poni ko sakana maman baninga boye. Ata kutu kimutema mabe yango tozana ngo biso ba congolais. Yo kanisi so sali bongo pona Fally Ipupa ne Fally Ipupa ko emeyo akolinga yo. Yo muta mema na poto ken piano. Ela soulé. Yango bo bebana. Yango guerre ezalaka wana entre Dibadieta na Soulé pona makambo yo ken piano rozo d'audacité refinga maman na faire à la télévision maman na faire à moninga na hote soki obima pa maman et puis toi na mois de mars mois de maman oyeba lelo Congo Brazzaville bande ko Brazzaville ba excusenga lelo bazaka temps ko gagner biso te pour batika ba maman na biso mitaka na Brazzaville oyeba résultat wana ken piano. Soko zoara atteint refinga maman na faire détrompe-toi. Non to zo caméra filmer maman abino tient na télévision. Batu baby maman na bino tient. Mais comment yo finga maman Marie Makiesi? Yo do boka maman na bino na TV. Ken piana do boka maman na bino na TV. Yo zo atteint refinga maman na faire boye. Et puis makamoko ya ba bêtise ya tuto te sala ngana nzoto malili. Comment osa mwana mobalo na mwasi na ndako tu te permets de dire de n'importe quoi. Ce qui marque Aouz aloba ba bêtise, ça marque Aouz Luka marque Aouz non na combat faire. Luka loba. Toza na posa musique na biso keneli boso non to na posa ben silt oyo.
Banti-valeur, on nous n'avons pas besoin de ça. Si on veut propulser l'artiste, il fallait pour finir maman à faire été. Pour mouter finir maman à aigle pas zate pour ressentir maté personne maman na ba kenda ba kota dans sa mabele. Fallait resepelater. Yo finir maman à faire. Alors sepelater. Maintenant yo zo lobati yo za journaliste et vrai lobara ba vérité. Yo lobara pe bolamu artiste. Artiste fallait pour là où il y a des erreurs, il vient dire ça à la télévision. Pour comprendre quand des amants makasi parce que émission na Nathalie et ça linga ba chair de poule. Nga linga te muta finga ba maman. Parce que faire pour gagner comme un musicien le long nga ya reconnu a finga maman na mutute. Ni fallait pour pas finga maman na mutute. Bato ba proche au ba travail pe na fallait ba finga maman artiste mon côté. Mais comment Ken Pianao se permettre de finga maman na faire na télévision? Pourquoi? Tous à la batutte. Ce que les journalistes c'est vrai la vérité. Fallait pour pas mettre tokos de simbité. Aza sur na studio. Pour reprocher l'artiste. Pour payer ça ba faille. Pourquoi tokos de simbité? Ba me repère rectifier ba bongisa. Mais bozo lo bango te pour nani. Fallait pour pas appeler benga fangstement ya benga nani abenga demer. Abenyo nani abenyi Mombaya basa une émission Ken peut nous en faire ici ba benga validité point parce que comprenez que ça mutabuzoba là où et place enseigne que bolo ba vérité que boyo ba lukuta to mona mutu moko ta poser artiste question a poser un autre bati ba fallait aussi mate bolo bati mais bolo ba l'artiste a tombola drapeau ya mboka to za to lo ba vérité. Biloko oyo serait simbi artiste à robimisa sur le renonté en paiement parce qu'il fallait travailler dur tobo mango te fallait travailler trop de concerts trop de studios mais ça ne tient pas bon lo bango te est-ce que nous aussi artiste sort robima trop ça ba retour à bien pesali ba faille pesali fallait pour pas baniler concert ya fallait na Benin na tingali comme on a journaliste moroté aïe na télévision après sa explication claire nenga biso to lobaka pour na faire tant concerne banile to tirala ko mona mutu moko ta leka na télévision aïe ko lobaki non concert a fait ya fali o ya bene banile ngo suite ya boye bolobate mabozu buzo baona bola tsango pas faire non toko tika babuzo babote leka na télévision na bandeko ba soutenir biso bo conseiller biso sur tous les plans, tout ça, Moussala, pour les musiciens, non pour insulter. Ce sont des antivaleurs. Ils ont retenu bien, pour les antivaleurs, trop, les gens ne comprennent pas n'importe quoi à la télévision. Tant que maman a fait Azana Bouzoba, tes vie na yotia, Azan maman na yotia. Ce qui est le même maman à faire à maman à Yoken. Au rôle de maman à faire et au kanga maman à faire dans telle ligne. La tisabi so tel au kanga maman à faire. Tu viens à la télé, aux olo banayo, aux à l'aise, puis tu n'as pas ton moussou, bozo soutenir. Bozo ko aimer na mama finga, bozo ko aimer bozo très à l'aise. Et ça bilo moussou toro facile tango te mutu mo ta pas côté, faut le dire la vérité. Dans des commentaires, il faut écrire. Ba warriors obo komela nga bo benga ngai bo expliquer pe na Ken Piana azala valeur azala banti valeur te et aussi mbate na égard na ye aza reconnu boyebi ye na libanda ya mboka sala musala kitoko ne bokumisa mais lelo Ken Piana ofinga mama na faire bo beta maboko siko boza na place so ba fini mama na yo ndeko tozala batu biso tourner tozana tolinga te muta se manquer na mama muninga so ba se manquer na maman na yo ko sala au passe ezala ta kota na sa mabele e ko déranger yo parce que na ba 11 lelo aigle ndenga zana fali poupo yo kasi fali poupo ça capacité ndenga maman zara susuti e déranger ka peut lelo o ya zali grande valeur o fali poupo zana mboka na biso artiste reconnu à makasi sentiment ne pesa pas mon appel maman mon ato papa na ya zala envie ba réjour na bomengo o l'artiste azanango mettons Ken Piana tu viens à la télé zo finga maman na faire batu bazo talara pe boy ba kumisa ba féliciter nga salinga ba chair de poule na maloba o Ken Piana bimisi ça m'a choqué
et choquenga makasi et salinga passe bande ko to sunga ba musicien na biso omoni lelo pas RFI azongi prison pas RFI bato baloba afinga wera afinga mama afinga sideji mapata afinga intel lelo babi afingi Jatini Ngobila lelo pas RFI wana sous la prison pour la nine afingi Jatini Ngobila mais na mone place moko te presse to sangani to lobela e na mone ngote que to senga ba excuse pour la nine afingi autorité bakangiye mais ngana lobite ke ken piana afini na lobite ken piana bakanga e mais na lobina bande ko nyonso o balingaka fere to balingaka fali bo reprocher ken piana na bande ko ope balingaka Koffi Olomide ba benga ken piana ba ebisaye atika ko finga ka mama na fere eza kitoko te lelo ozo finga eza bien bate bela ba finga batu pona Fally Ipupa banga na tinda batu te alobaka yango na be mission parce que so bakangi yo bakozwaka émission na ba brandir yango batuni yo balobi est-ce que oyoki maloba o Fally loba mais yo tango zo loba tango zo finga omoni maboko na ngai eza pembe na liembonga mutu na liembonga ferete na liembonga ferete pona kolobela fere mais na kombo ya ba maman to na mois de mars eza mois ya ba maman ken piano zo finga mama na fere gola ozaka na mwasi o lalaka na embetu moko aza mama aza na bana babengaka ye mama o aboti yo aza mama nzete te aza mama o aza mfi mais ko finga mama na fere to kanga na botel vie wana o alatisaka yo o ayebisa yo so batuni o latisa ye qui a refinga maman na fere librement oza très libre et puis batu pe ba otala ba obetelo maboko eza pasi pona biso ba congolais eza pasi lelo ça ne marche pas là-bas en Europe ça ne tient pas ba concert e betate ba combattant pe ba telemi mais lelo to lobela ngo lisute to beta ngo kara mais so artiste moi ke beta baboya beta to na ba caméra to lobeli ba combattant ken pena zala na pota kumisa ba combattant metanga etine afini ba combattant banga ba beta na Turquie et comment ni no bata faire bata bani ba beta to zala batu to ebite bolinga faire gola kufa na e to ebite bolinga faire gola abete sous musique ta s'appelle ça ba mélomane na bonne musique te mais boye ba yango vérité et bandi da ko triompher au moins vérité le couteau on est sincère mais vérité en escalier malem pe comme torche tozo torche to na posa bonne musique to na posa bonne qualité de musique a bien bozela ba featuring eza oya boko sepela boko zo ten ko yoka Bozo tenko tout artiste, pourquoi ça ne tient pas? Bo sali ba featuring e belé ba impokora na ba tekaka makasi na France. Mais bino bo ko tekate, ba pousser bino. Mais bon meka fallait bo sala ta analyse. Ya ko ba comment l'artiste n'arrive pas. Ya ko teka na ba streaming le roi ba maître Gims, le roi ba Dajou. Parce que ba toi na ba sané ba featuring, mais bo sala yango te. Mais si c'est pour insulter boyembang. Pour la refinga ne boyembang les antivaleurs. Il y en a peu ça rende konanga qu'il est sur raison. Les journalistes et perroquets, vous êtes là seulement en train d'insulter nos artistes. Nga héritier Iboula na casquette na zanango. Homme marié le rôle nga. Je pourrais pas venir à la télé pour insulter quelqu'un. Toi pour ko insulter mutaza na oran. Je comprends parce que na minute faire rigole na zana oran makasi. Yango bozo profiter bo poussana. Merci beaucoup vraiment na bande ko nyonso balinga héritier Iboula. Bon excusez-moi vraiment na dit monter parce que moi Kandé za dit moi likolo ko ta l'émission tient bien na insulter maman na faire rigole ça ninga passe. Batu ngana loba maboko na ngeza pembe. To loba ka ne ba vérité. Nzambe ka ne mutayebi.
Donc merci beaucoup à mon vieux Adrich à motomètre Bebasi Beba. Je dis merci à Bruno Loubi Kambon à propre Sandra Wangata. Maman la Petit Brown Junior, 3L Magique Lotus et Long Iloufontienne, pourquoi pas Ambutamouni Bakoko Alunda, mon vieux Voski depuis les États-Unis. Je dis merci à Pascal Mora Banona, pourquoi pas à Ginette Toussevo, à Pessibino Marcia Toumaki, en tout cas à Pessibino non Sobambote. Merci beaucoup à mon vieux Mesni Benazo, mon thème Eliane Benazo. Merci beaucoup à Maman Fanta Fofana. Merci beaucoup à Emmanuel Kalonji coach. Balobi torche toujours et comprimé. Merci beaucoup à Lida Mavouba. Biso Maboko on a toujours Pembe. Maman Rosette et la fleur d'amour. Merci beaucoup à Mouzé na ma caméra. Pourquoi pas na Eve aussi tampene na montage. En tout cas, bato ba olandanga so bomoni ke nga héritier ibula na lobi mabe bokomelanga. So pe na lobi bien bokomelanga. Ba remarque na bien ba suggestion et ça la rabiso. To monani soki nzambe azongi nanu te play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température